au bishiwewa ngape naza bien nazwi mwa repos nabi natikeloka message poso na bengi koyamba na opete nga nalobi papa wani soki tolobi oyo tolobi omoni kindoki ya Chilombo na mama na ye oyo nga nalobaka papa na bango azalaka pion badémocrate occidentaux bakreaka batielaka biso pour créer une fausse opposition pour affaiblir non seulement Mobutu et le Grand Zaïre et toute la région des Grands Lacs. Tomoni conséquence on avait tué Biarimana. Tomoni baye kotiela biso batuti oyo girafe oyo ya Kagame na Museveni et puis baye biso Afdel à Lokuta et puis sima Afdel baye koyela biso bato oyo tozomona oyo mwana oyo toyebaka ta uta wapi oyo. Na bandi nanu na mama na bango. D'abord, cette maman là zalaka moitié ce qui peut zambienne, ce qui peut angolaise. Wa moni mchindu jibanto banaya netu. Et puis maman na mwa moi mobi. Mobile ne depuis akufa na fèvre. Na lobi nanu d'abord, Mobile na zalaki ne peut présidenter. Azalaka entre guillemets opposant pas Lokuta. Congo to koma ba spécialiste akokunda bibembe. Tozana ba bibembe boni libande photo repatrier na mboka. Ye pas zala tranquille, zala patiente, Notre chéri papa le maréchal Mobutu, si on a l'ali na Maroc, yo kakabobila dawa dérange les gens. Première chose, c'est d'abord de libérer le pays. Et puis, tu réassembler tous nos cadavres là, tokozwa Mobutu, tokozwa pays Diamine parce que Botamaka na Kisangani azali un enfant du Congo, tokozwa kuna na Arabie Saoudite, tokokendo récupérer Moïse Tchombe, nani mususu batu mususu totika kalibanda, y compris kutu Tshisekedi normalement bembene faut kotike lango Louis Michel. Oui, parce que Mobutu kuto investi kuna na Gbadolite, atonga kata aigle ne awelewana. Kuna na kabeyaka mwanga, ye Tshisekedi atike loko nini? Kainansha mushti ya chintuto. Entre dambuya soki pa kanga baluba na kisi ngape na comprena kate kisi yango eza ya dimension mushindu kai. Nakabeyaka mwanga là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Mbongo nyonso bango bazwa, qu'est-ce katonga ata école ya pamba oyo. Aussi monaka Tshisekedi abimi na Kinshasa na yena ata mwana na moko bakei pe kotambola. Ça toujours était le pauvre étudiant de bazoko kufa. Pour bakobima bakei ko soutenir Tshisekedi kuna na limité na ye. Il s'est beaucoup investi en Europe. Et le bata Bible à Christo ya Lokuta que l'homme investit là où se trouve son cœur. Son cœur est là où se trouve son trésor. Trésor ya Tshisekedi de sa famille c'est en Belgique. Lokola liwa pe ke ko kangela pe kaka kuna na mboka banoko na ye. Ya biso nini? Biso to kendo ko récupérer bibembe ya ba patriote ya bana mboka oyo batonga kata biloko na kati ya mabele ya Congo ndeto ko kendo ko zwa bango après avoir libéré d'abord le pays. Cette maman elle vient réclamer bembe ya mobali na ye. Siko ya Mobutu to wana tokoloba nini? Siko supposons gouvernement ba pesi fait vert. Pona na yamba ebemba Tshisekedi kaka kabila mwana ndeke un Rwandais. Aya ko enterrer Tshisekedi qui se dit l'opposant de tous les temps. Ozobona l'ironie et quelle humiliation te, Mama azangisi mufongute. Mwana na yeo ya patapufu Chilombo oyo. Na ebite loko nine kalifiaka ye, ami mwana kako koma president ya banani, president ya village natwali na ye ya kabeyaka mwanga. Akoko zalata president ya Mbujima nyonso tute, Les raisons du président il y a un grand pays comme les Zaïre. Azoko mona ngo kabeyaka mwanga to azoko mona ngo eloko nini. Pakamba Congo et comme ko pesa bato biso to melanine. Elobi pasteur Bobo to mela super da flagrant ce qui peut da flagrant. Na yebi lisusu te awa to melanine, to mela Saint-Poli, to mela Stella, to melanine po mwanda wa Congo et lequel biso mayele na nzambe mayele sou qui personne ne comprend plus rien. Moi non ndoki ya lo bana batuke le 8 na le 9 journée morte au juste atako to balobi mboka ngo to koma ba spécialiste ba bibembe morte ngo to ko continuer kana ngo kaka chaque 3 mois journée morte journée de vie ko zala katana mboka na journée pena no batu ba se soulever kaka journée kaka kokunda bibembe to lembi na no pena ba esprit de mort na ba morte dans ba journée de morte to lembi na no pe le mwana ye morte to ringi pena no soulèvement la vie lever bu poata bible ngo pe soko tangia chaque fois kaka nzamba zolo ba rise up ngana na ke sika pe bible to mata pena to kita même Bible, so quand ça si mutu reste journée morte, je viendrai faire pour toi. C'est ça qui kaka rise up, ko banda na Moses kuna. Pona nini biso na tango akombo ezaka morte. Toko kunda ba morte jusqu'à quand? Toi Choki,
Toi benyi tolembi malwa kokundaka ba morte tolingi lisusu na ba esprit de morte na ba journée morte na ba morte toi benyi tolingi lisusu makambo na te komi likambo ko soulèvement totelema tosalela nanu pe ancien testament nzamba lobaki rise up and go tolembi nanu malwa kusomba kumbelu na ba morte wana toi benyi mwana oyo nakoloba makambo susu te eza répondre mais il faut bobando réfléchir autre option. Oui. Nakokoloba ngo te ozala comme tamayele aussi comme sika na komi. Je pense qu'il est temps parce qu'il est maintenant danger national. Chilombo oyo. Yap. Koto nazo regretter Mobutu, you know. Il y a eu les gens qui étaient nécessaires Mobutu à Silanana Bango qui représentaient une menace nationale. Chilombo est une menace nationale. Oui. Nakolobate, comme j'ai dit, Nakolobate, mais il est maintenant une menace nationale. On met les sentiments à côté. Je pense que tout pays, ceux qui ont une menace nationale, you deal with him accordingly. Je pense que tout le monde contenir, contendre cette option-là sur la table. Yes. I really think, je pense que c'est la chose choix me sous-souté. Yep. And cette option était réservée pour Kabila, mais je pense que moi, Noyo, il faut to spread cette option-là. Po azo kate, azo mona batu babolola comme kosakana na biso sikoyo. Ukaju na ya netu, azo koyo rester à la maison. Révolution nyonso ça peut prendre 2-3 jours ata Moïse ango na Bible, Est-ce que na mukolo moko moko na tanga saka Pharaoh que Dieu a dit libère mon peuple, mukolo moko moko na Pharaoh avait obéi? Non. Il fallait que Pharaoh mon appelle bamikamu si céleste, finalement c'est comme ça le peuple a vaincu. Si quoi est-ce que les 7 wanande, on s'attend déjà que les 7, ça, on a besoin de mettre force, notre kobima, kabila pas kobim sape boya et force, mais ce qu'a monito zongi sous les 8, le 9, c'est là où il va nous prendre au sérieux. Mais comment est-ce que mukolo, que photo là, sa kabila, que toko zonga simate, kano oyo maman naza moitié zambien oyo. Et puis, qui est-il même pour nous donner les ordres? Chilombo, qui est-il même? Thomas Tambena Ntokita. Il parle sur base de quoi? Azalaka Premier ministre na Congo, il fut gouverneur. Who the hell is he? Après ça, ordre. Il faut lui rappeler que le Congo n'est pas Kabayaka Mwanga. Il n'a qu'à aller donner les ordres là-bas. Pas moi, c'est na Mouchi kuna, na frontière Yabashi, na Rwanda kuna. Après ça, mot d'ordre na ba mort kuna. Pour kuna pende ya beaucoup de morts. Tosto lembia ngope na Chinsans et le reste des pays morts. Azapeka kelongilo ko la morte te. Je t'embrasse na zongali musala malwa Congo limbisanga le temps et c'est bandi ko pesa batu bakanda comme je dis même Nzambe maele sila. Ayebi lisusu te asala nini? On n'a plus de choix comme kakabiso peuple ndeto telema mais comme j'ai dit tolembi siko le mot morte vraiment tolembi yango. En tout cas to comme ko lemba morte. 12 millions batu morts. Chaque fois batu batelema journée morte. Kanya makuna esprit de mort. Si tu as morte jusqu'à quand? Je pense que tu as comme moi mort, tu comme tu as vie, tu as rise up, tu comme tu as totalement, tu as soulèvement, tu as le Ancien Testament, rise and go. Et Dieu est avec nous, il va nous emporter la victoire. Tu lembi makambo afanda, morte. Qu'est-ce qui est là-bas dans les cimetières qui nous intéresse? Morte eza pona batu bazana cimetière. Mutu azana cimetière atele makata bunda kata lo bakate. Siko likambo ngone ni biso zaka likambo ke morte. To zonga boye morte, to baluka boye morte. Morte sali na biso. Je pense qu'il est temps to boy pes ko makamba morte wana. Et comme makamto rise up. Okay baby, love you. Bye bye baby.